nani natomboli miso epai na nkolo ye molongisi na ngai na ntango ya pasie na libulu nakufa ya opesinga bomoi katikati na moto ya olongisi ngai yawe sabaote yo ndopesinga elonga na tatola monene na yo na bomoi nange départ na yo est-ce que okendaki na ba regret bobandaki mosala wana mama lombongo na papa Christian Lema premier album succès deuxième album kolongwa na ba 2009 ba 2009 départ na yo pembeni ya mama lo okite ye qu'est-ce qui s'est passé olongwaki pourquoi qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre yo na mama lombongo na mobali na ye papa Christian L'homme, Augustine Boya. Donc, Yahweh, Yahweh, et Bino Boyambi, Yahweh, 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 Yozali Nzambe nanga. Okomisi moto tina, wana baninga bakomona, bakokumisa kombona. Donc, la mano bongo. Tina ndenge to évoluer na kati la mano 8 ans. 8 ans. Na 2009 le 1er janvier ndeto se séparé na mama Laure. Elo oni nozo garder na mama Laure. So lelo ke ba yebiso ke oloba pona mama Laure mbongo. Elo oni no koloba qu'est-ce que vous gardez de mama Laure mbongo et papa Christian Lema mobile na ye? Eza belé a oloba. Solo ebakati na molilinga na kobelela Yesu yonde mwinda bomo yakakongengisa ngai tango bato bayini ngai mpo ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba. Oui, et pas maman lo kitoko yemba se confirma na vocal na yo mais yo moko on meki ko sala album na moko tozo yo kaote qu'est-ce qui ne va pas ma foot esene au petit li solo ne balongola au magasin te oye bima ko yibara biloko na magasin ba chasser yo beti li solo ngo te wala le ka parce que ndale le ka getindi yo na lisombo ya koyiba na boutique. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yako bakenza boto voyez lisusu na masa zo ça un grand merci na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich pasteur Fezamisi na bo sainte na filo muko ya motema bivens de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yakoloba kenzama boto poye lisusu na manso azosela biso bien aimé awa tozali na Paris toza na Paris précisément na Pantin ok na comment maîtriser toza na Paris na Pantin na métro Hoche 5 et sikandi to okutana na moko ya ba ex musicienne ba ancienne musicienne ya mama Laure Mbongo ok ba banana bango carrière ba album ya mama Laure Mbongo bo découvrir tout à l'heure là ce qui est azanani ba o ba ye baraite bo découvrir à partir ya vocal na bien aimé dans les Saint-Ozo qui saki bonzambe na loyembo na Paris bien aimé elongo na maman na biso ka ndenge bozo mona ye donc to yambaki yo la fois passé shalom d'abord shalom donc mbote na bande bazo la bande ko mbote belé ndeko alvina kiti na terrain nanga et on a lukiye ko bimisa na lidusu ne bisika zalaki parce que liboso yambaki nga na kin donc nga na kende na terrain na ye azwaki penga tant ye pe aye na terrain nanga non na otika ye te nga pe na récupérer yo la bongo merci la bongo vice versa en tout cas voilà. Maman loyembo ya ba avocat no ya maman Laure ça va bien va découvrir que ça yo ouais ezangali sur Augustine solo ebakati na molilinga na kobelela Yesu yonde mwinda bomo yakakongengisa ngai tango bato bayini ngai mpo ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe
mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka baba eza na nzembo mama ezali na nzembo moto asuka telema moto asuka ya telema moto asuka ata nyonso esili yo tyeleka conscience bongo mpenza et pourquoi nzambe akotelema kaka le dernier parce eleki minyoka eleki alingi akufa azobota te age avancé mokili bazotyola bazoseka après ayo kotelema kaka le dernier ata yo moko akoki otelema moto ya liboso akoki otelema mpe moto ya katikati me alingaka différence place oyo ye atelemi olobi ke oyo nde eza nzambe mutu te parce que ntango bato batelemaka na ndenge na bango ntango nzambe atelemaka elakisaka mpendake makambo esuki wana tala ndenge yesu abikisi biso lekulusu bato bazali koofrire bamakila ya banyama ntango yesu aye moto aye kotika makila na ye libela toboma su banyama te donc aza nzambe atelemaka moto asuka mpo amarke différence voilà. A marqué différence quoi. Donc mokili ata balobi ata basi batie point et bakobanga na yo te nzambe lola telema les derniers pour na opesa solution na problème na yo yango penza siko loba nzamba boto kwaye wapi vraiment to kwaye wapi en tout cas maman Augustine bandeko bazolanda biso avant tobeta lisolo ya album no maman bandeko musu batuna parce que tout ça déjà presque tout un témoignage non na première émission na biso maman na ningas ko na yeba maman départ na yo te entré na epa lombongo ezali ndenge ni na la mano di Dieu betela biso na lisolo ezalaki ndenge o se retrouver pemeni ya mama lombongo pemeni ya mama lombongo ezalaki banzela ya nzambe ezalaki vraiment banzela ya nzambe parce que ezali na bamoyen moko boye ndeko il faut toloba kaka eza nzela ya nzambe parce que na moment yango nazalaki na bagalère mpenza oyo ezaki oza galère ozolala 4 jours nzala olalaka na mai na permanence ya église après ndeko moko ya mobali amemi ngai mpa mama leki na bango tellement tozalaki na kati ya permanence tozobondela 4e jour atali déjà fatigue ezalaki tellement makasi abi Augustine oya okufela biso awa ndeko yango kombo na ye Luigi Mavakala soki akotala émission oyo aza canal la bénédiction pour na nga nzambe apambola ye amemi nga mpa mama leki na bango toke kuna ezalaki vraiment journée se esilaki espoir mpe esilaki ke tokokolia lisusu ba 20h30 21h talaka ba heure wana bato basi bakomokoma déjà kokende kolala ayebisika Augustine lelo susu olali nzala oya okufela biso na butu toye kokende kobeta to pa mama wana tokuti pesi basilisaki makambo nyonso ndeko aexplike ye balukeli biso omoni bamalesama oyo bato bamalesama emonani quand même mwa bandunda oyo bana baliaki batikaki na mwa fufu oyo baservir biso bango si baliaki esili ekombaki mpeke ta mosusu mwana mosala linga azwango arekolte mpo abwaka na poubelle mais bon lokola biso tokomaki eloko opesa biso ezalaki susu te na gentillesse wana mama asangisi kaka apesi biso tolie quand même eleki natali kaka ndako natali na mitali ngabi nakufaka boye natunaka mama oyo so akozala na besoin mwana mosala bafutanga ata $10 nasombaki ta lipa ya tongo to nini natuni mama naboti courage natuni mama ngabi mama bokosala ta na mwa besoin mwana mosala te nasukolela bino ata bilamba ata mwa nini na tongo bofutaka nga ata mwa $10 koma esunga nga mpo naza mwana mwasi nakoyiba te nakosalaki ndumba te naza mutu nasambelaka vraiment franchement soki bokopesanga mwa mosala moko ya bongo esalanga bien mama natali nga ayokeli nga mawa mama Hélène toza na ye mpe awa ye aza na 3 atuni nga alobi otanga nga abi à l'époque ezalaki na 99 na 99 année 99 epa na biso ayebisi ye naza diplômé abi ayoki mawa ayebisi nga alobi bon ngai na mobali na nga tomonte entreprise tosi torecrute mpe bato mais naosolola na ye oyo akata kokombola na tongo kombola babureau comme ça eosunga yo topesa yo ka quelque chose nabi mama merci bon soki ntan ekoki tosala nini tokobenga yo ozongi na biso mpe na permanence na biso tovandi mwa 2 semaines après namoni ayotindelanga maloba epai ya neveu na ye wana ndeko na biso ya église wana
nakei pe na bandi mwa musala nga mwa fidélité tongo lamuki okei yaka kolaya na baclé ofungoli babureau komboli babureau pangusi osali bango bachef osali bango café nasala mwa un mois bongo à l'époque eza ofutanga mwa $8 quelque chose comme ça 8000 francs ezalaki à peu près non ezalaki à peu près $15 quelque chose comme ça esungi tosali kuna sikoyo na kati naye koyebana na nièce ya patron parce que oyo amemaki ngai epai ya patron ezalaki neveu ya mwasi ya patron naye koyebana sikoyo na nièce ya papa sœur moko gentil tovandaka tosololaka ti oyo osalaki bamoni ke mwa capacité eza un peu élevée baye kolongola nga na kokombola babureau bazwi motu mosusu batie ye lokola bafungolaki magasin mosusu parce que ezalaki entreprise ya vente bafungolaki magasin mosusu baye otyanga na komi vendeuse ayaka wana baplace na bandako teka babureau ezalaki likolo magasin na nga na se ntango ser wana azoya parce ye azalaki caissière na biso toteki tobanda okende verse mbongo mpa na ye ye siko so avandi na bureau alembi abanda okita na magasin na nga so aye wana aoyoka nga nazoyemba ntango nazoservir banani parce que je chantais déjà à l'église nazalaki choriste na église ntango nazoservir baclient nazosala bafacture nazoyemba nazokumisa nzambe lokumu na nzambe topesa yango air nyonso bina biso ezalaka nango adoration tout le temps ntango ye ayoki ngai ozoyemba bien abetelinga sikoyo bango bayebanaki déjà na sœur lor wana sœur lor kutu bapériode ya machine ya fufu toyebi te yango yesu na ngai ye sikoyo ayebanaki na série wana ayebisinga nana sœur moko ozoyemba bien so bokutadécouvrir yo ndenge oyemba parce que yo okomaki déjà kosala neti kiboyi quoi quelque part oui kasi eza kodécouvrir nga ntango bapesi nga magasin nateka donc alongoli yo na kiboyi eza intellectuel apesi yo siko place mo na magasin naki vendeuse wana sikoyo magasin na bango ya famille na bango ya noko na ye ntango sikoyo akoya na magasin na ngai azokutanga nazoservir nazopesa bato biloko nazoyemba nazokumisa nzambe aprécie ngai ayebisi ngai alobi ozoyemba bien naza mpe na ndeko na ngai moko lor ayebi ser wana soka ndenge apesaki ngai lisolo ifale kala lukisa ser abi ser wana soka azoyemba fo yoka chair de poule ser wana yemba kitoko lokola Rebeka Malope wana azobeta lisolo ya mama lor ya mama lor azobetela nga lisolo ya mama lor ngabi naosepela mpe namona ye nasepelaka na bato basalela nzambe ndenge wana un jour mpe tovandi tokendaka na biso un jour le soir comme ça tosilisi na biso mosala noko nani Augustine tokende epai na biso ngabi wana ngai nazoya kosala navandaka na permanence wana bisika toza kolala nzala ntango wana nazwi mosala esoulage bandeko nyonso tozalaki na bango soki nasilisi mosala omona nake na wenza matete parce que ezalaki na matete donc na wenza matete wana nasali wenze na ye na permanence nalambi tolie biso nyonso ye siko azopropose ngai tokende epai na bango ngabi ngai nakende supa na bino bo bandeko kuna bakolia ndenge nini parce que ngai ifo nakelamba abi alongwa kuna permanence na bino wana nzala wana oko na biso alambi fumbwa na makayabu yaka toke kolia abi fumbwa na makayabu tokeka tokelia so na sisi kolia bongo fumbwa na makayabu mutekutanisanga ser lor na nzela tokei toke epai na bango salon mama tozwi nzela toke epai na bango tokomi kuna tokuti koko alambi mpe nani fumbu wana makayabu me tokuti ser lor mpe azozela biso ser Gisèle et pas ser Gisèle ser Gisèle Fayette na kintimu bazalaki déjà bayebana bacamarade nakikuta ye mpe kuna omoni Augustine lor yeyo moto nayebisaka yo lor Augustine yeyo donc nzoko abeta mpe déjà lisolo nanga pa ya ser lor toyemba tosala na ser moko kuna ayembaka bien bono tokutani wana tovandi tosololi mwa moke fumbwa na makayabu ekiti wana tolie biso misatu tosalisali mwa bablage mpe à un moment série ekoti natumboli ser longa abi ser nanga bayebisa nga oyembaka bien kobetelanga mwa akapela te ndeko mpe abukani te nzembo akumama kolo yesu eyembamaka nango me
Et il y a une cher de poule d'ailleurs, car la lissolo et en open. Donc, ton côté, ton bandu, Serge Gisèle, puis à tiens, moi, voir à l'hôpital, n'a pas la tienne, yanga voix. Ton bandu, koyemba, voilà, Kitoko, mon regard, ça là, vraiment, moment, mon la fraternité à Kitoko. Et les qui n'a souka, on a eu, ah, vous avez tellement bien que dans nayo, talent, nayo, oyo, et ça utile pour l'œuvre de Dieu, pour l'église universelle. Pour bana na nzambe nyonso to pambola malanzela na yo déplace na yo ebisanga ah non c'est vrai vous avez raison nga na fiancé na nga wana bazaki na ba fiancé na papa Christian nga na fiancé na nga toza kutu na retraite nde na yeboye naza toza na retraite tozo bondela nzambe atindela biso batu o ba kokota na vision na biso parce que il faut to banda musala ya koyemba lisanga to banda groupe tozo bondela siko nzamba tindela biso bato to tambola na bango nzela moko na bibo nga naza na ngai soki ozana besoin na nga Sœur Gisèle yeli ndeko na kenda pe kuna musala ezwa moi problème et tout balongola nga pe musala nazonga su muta galère na permanence balongola yoso OK balongola nga na musala musala gini no yibaki ah bon babiloko ebungaki biloko yango sikoyo nga nayebaki te ebungaki ndeni vu que tozalaki na ndeko moko ye azalaki livreur bon ça je cache la bombe parce que eza likambo oloba awa te bavérité après eyebanaki après j'étais déjà parti après eyekosala que ndeko bakomi na besoin na nga batindi Sœur Gisèle aye oluka nga na bagaya na nga banzala otiranga biloko na bino asima ndako wana nalembi na ngalo akana na ibandela carrière na ayebani kutu asi ayemba déjà papa Mumbaya asi ayemba déjà papa Mumbaya cette fois-ci alinga bande loko ya ye moko siko ngai na kolemba na ngai banzala na ngai ya permanence bazoya oyebisa nga o Sœur Laure aza na besoin na ngai otiranga na bana ngai deuxième fois Sœur wana yo yebisanga mais Augustine yo bazobenga yo linko ya te ndeni troisième fois Sœur Laure na papa Christian na Sœur Gisèle bakitelanga na permanence bayo yebisanga Augustine toza na besoin na yo yaka tobanda mosala na promettre bango nga bibo na oya après na tikali na vandi nga de nature nazala une femme de parole nalingaka te koabuse na relation to koabuse na likambo oyo nga mo nalobi na osala nazwi nzela nake kuna ntango nake tongo wana nake tongo wana moni accueil oyo papa Christian a réservé laki nga ah c'est bien wana déjà si babandaki déjà barépétition basalaki déjà ba 2-3 répétitions na basœur Fidéline parce que basœur Fidéline bango mpenza bayaki bata liboso après barépétition ebanda nayebi na promettre nayebi c'est bon na oya répétition eza mokolo nini oyo tolobi et tout machin na EPA tobandi mpe koya wana tokutani mais soki tokutani mposa kokabwana ezalaki te omona mpenza eloko yango boyebi te boobandela yango wapi bokendela yango ndenge nini mais tokutana kaka du coup tokobanda barépétition moko mosusu eza kovanda bolamuki ntango 8h tokutana ntango na 13h mais 8h yo si okomaki kuna comme si na ye na ntongo boye na yo kuta papa Christian lelo nalalaki nayoki nini mélodie moko boye boyoka nanu Laure Augustine boya toyoka eyawe bino boyambi eyawe yozali nzambe nanga tobi nzi mongo eza kitoko abi bon yoka maloba oyo ematelaki ngai mpenza ntango nayoki yango olokotaka moto na se eza bien ekozala mpe titre album abi okomisi ye moto tina wana baninga bakomona bakokunisa kombona toyiwawawa nzembo yango bien abi vocal mosusu davidi moboko limpa te tomekokotisa yango na mélodie Sœur Laure apeti yango wana ekoti bien evandi bandeko mosusu wana tokomi 9h30 10h bandeko tokoki avant 13h tobanda répétition ndeko me laisse tomber répétition na biso ezalaki ebandi répétition esili prière nakutana na mama Laure bongo nakotala mano bongo tina ndenge toévolue na kati ya la mano 8 ans na 2009
le 1er janvier ndeto se séparé na mama lor na nenga mabete nzamba pambolaki nga na libala ndenge na définissaki na émission eleki apambolaki yo na libala bon bamisusu baninga ko départ na yo est-ce que okendaki na ba regret bobandaki mosala wana mama lor mbongo na papa Christian Lema premier album succès deuxième album kolongwa na ba 2009 ba 2009 départ na yo pembeni ya mama lor okite ye qu'est-ce qui s'est passé olongwaki pourquoi qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre yo na mama lor mbongo na mobali na ye papa Christian mais kana okofungola biso otali liboso ya caméra bon pour rappel jusqu'à présent naza la main notiti oyebengami loboko na nzambe na lingala la main de Dieu lokola toa na France la main de Dieu ti lelo naza la main de Dieu mama lor ani ata makolo na France naza parmi bato baoyemba na mama lor mpo naza loboko na nzambe ngai nalongwa la main notiti o te nzoto nde eza musika na la main notiti o molimo makanisi motema naza la main notiti o tokabwana te na mama lor la preuve ane ke tosololaka so to bandi masolo so nayebi soki naza na ligne na mama lor kelala kitoko makasi kelala na yo mpo ya biso esilaka te kaka libala nde ekabola bino ntango oza papa esépara bon kokabola ndenge lingala elobaka yango kaka eza séparation physique voilà yango kaka nde kabola biso mais on est vraiment ensemble la preuve année que na 20e anniversaire nazalaki 21e anniversaire nazalaki merci beaucoup maman mais yamba sumo avocat wa poto kutama solo ya album na osko ezali solo ina kati na molilinga na kobelela Yesu yo nde mwinda bomo yaka kongengisa ngai tango bato bayini ngai mpo ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba siko vokalo mama bonzambe na bonzambe lo lezofuta bapesaki oyo yango kopesa oyemba to yo nde okompozaki yango ke otie na kati ya nzembo yaya ntango biso toyembaka vi na biso so moto apesi nga kopesa seke na oyemba vi na ye donc oyo nga nabimisaki mwa baarrangement ezalaki papa Christian apportaki mwa baarrangement mais la base de la chose eutaki na motema na ngai eutaki na nzembo wana ntango eyaki je l'ai pris comme ma chanson parce que nga nazalaki na habitude soki toyekoli nzembo na batemps na ngai ya prière personnelle nazalaki kobakisa maloba ya prière na ngai na banzembo donc j'ai d'autres chansons ya biso ngai nalingi yes natia mpe bamaloba na ngai oyo napriaka nango na chambre banzembo abongolaka makambo oyo ya ngai naa na maloba na ngai oyo natia oyo nazalaki koprie nango na chambre nzembo mpe ya moto asuka nazalaki mpe koprie nango na chambre et puis je disais à Dieu des choses oyo nga nazalaki ressentir qu'il pouvait agir dans ma vie et puis le jour où papa Christian ayebisaki nga oya lobi na tongo parce que ayebisaki biso na ndeko Renestine oyo ayembaki nafukami na tomboli ye nafukami na tomboli miso epai na nkolo ye molongisi na ngai na ntango ya pasie nalibulu na kufa ya opesinga bomoi katikati na moto ya olongisi ngai yawe sabaote yo ndopesinga elonga natatola monene na yo na bomoi nange nga na bimi solo ina kati na molilinga na kobelela Yesu yo nde winda bomoi akakongengisa ngai tango bato bayini ngai mpo ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba bonzambe na bonzambe lezofuta mais
bige vocal yo kana makasi mais yo moko oh que musicien no sala vocal oyebani na ote ça l'a bien beaucoup toyeba ke muto to salelaka eza nde nzambe eza biso te osoki nga nayebani seke nasalaki yango mpo na nga lokola eyokana peuple de Dieu apambolama epambola milimo epambola mitema moi ça me réjouit ça me réjouit vraiment ça me réjouit que le peuple de Dieu bapambolama na nzela ya vocal wana eyebana ekende esala sous parcours nango malamu normal vraiment parce que message nous no transmettre na vocal otya na nzembo ya mama Laure nalingaki na transmettre juste assurance to se décourager te parce que Dieu azali nzambo ayaka kaka ayaka kaka espoir il faut ezalaka voilà mais ça ezaki message ya espoir eza message ya espoir babengaka yo ndumba babwakisa yo na mokili babengaka yo soki nani bon nazwaki exemple moko ya bondumba parce que na kati église de Dieu toconsidère neti ekoboki ndumba yango delisumu grave yango natalaki kaka nazwi nanu bondumba mais après bondumba il y a des choses oyo bato baméprisaka biso mpo nango donc nalingaki na transmettre espoir espérons encore parce que le Dieu qui s'élève le dernier il s'élèvera toujours. Merci beaucoup maman. Tu opeti lisolo ne balongola au magasin te oye bimaka oyibaka biloko na magasin bachasser yo obeti lisolo nango te wala leka parce que nzalelekaki etindi yo na lisumu ya koyiba na boutique. Non. J'ai toujours aimé la vie na ngana za na ba main propre. La preuve en est que après vérité yaki oyebana mais c'était déjà tard, je suis parti. Jusqu'à présent soki nazaki muyibi na kokoro zala sous un bon terme na patron na nga wana te bolelo akoma ko vanter nga na za mwana na et je le dis que je suis son enfant tolongwaka na mobali na nga na bana tolongwe Paris to vivre voiture to démarrer voiture tina 3 to ke to passer payer une semaine na ndako patron na nga wana so nazaki muyibi je ne crois pas que quoi c'était nga na kota sous na ndako na yo yibe susu. Vraiment merci beaucoup maman Augustine Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko bakenjama boto kwaye wapi na masa zo sera biso donc talaka musika nzamba azuyo bisika commission non c'est grave quand nzambe ndia ko sala makambo boye quoi c'est ça vraiment parce que to ko tuna di solo ya album no moko oui et pas maman Laure kitoko oyemba se confirma na vocal na yo mais yo moko o meki ko sala album no moko qu'est-ce qui ne va pas? Ma foute est scellée, peut-être dans cimetière, il y a des musiciens ou comment? Onction est scellée ou comment? Onction est coco silaté, sauf que tous ça sous na époque où ils allaient kakalaté. Lélo ils ont époque où bana ko kanza mais na ba jeune de prière na poto ko ça ce n'est même pas ça, c'est le monde de la technologie. Le monde est loko to sala awa. Les promotion mobimba ozo sala la question posée nga. Nazana album, oui c'est vrai. Et tous ça sous que pour l'instant naza nga moko propre productrice nanga. Donc nabino bandeko ya média ndenge bozo tchabiso moi mais fort tozo luka ko sala un peu moi ba promotion mais c'est trop dur parce que toza sous na ba producteur te ozaki ke abimisi mbongo na ye paquet ya pesio soki bandeko pe bazo landa biso amoni ke ah c'est rwana na sepela na ye na lina na promouvoir et to na tchaye moi mais fort ndeko okoki ko contacter biso nga numéro na nga na yebite so na pesa yo to na pesa ngo tout de suite là bandeko baza na besoin na ngai plus 33 7 82 25 44 71 pour la bande qu'on a vu sur la Belgique, pour la bande ya Congo, 71 pour la bande qu'on a vu sur la France. Pour qu'on contacte personnellement, sur ça n'a pas ça que on me un peu que fructifier dont on va battre katina biso na katinanga bande ko mususu peut pas bénéficier nango au koko benga na numéro na uchi ko pesa comme ça pour travailler ensemble pour to pambola libota na nzambe nazana banzembo ebele mais on a côté là studio ezali 4 ezali fongola lola eza pe na chaîne na ngai ya na YouTube soki OK obeti Augustine Pourouma na TV na répété Augustine Pourouma na TV na YouTube okomona ngo fongola lola ezali na il n'y a pas de plus grand amour ezali na si je vis
ezali na tongo etani oyo eza lipamboli donc banzembo wana eza lipamboli soki oyoki yango okozala jamais déçu par la grâce de Dieu soki nakoyemba nzembo moko naoyemba tongo etani wana po bandeko bazala quand même na idée soki onction eza to eza te bango moko bajuge. C'est bon. Tongo etani nzambe naye kopesa na yo merci naye kotombola nzambe yo nde bomoi papa makasi esili na nzoto yo nde makasi na ngai Yesu naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi tala maladi linga nzoto Yesu yo Jehova Rafa na ngai naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Oh alléluia 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 naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Balalaki mpe lokola ngai kasi balamuki te na tongo Yesu na ngai naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Yopesi nga pema na bomoi kolo nafutaki yo combien naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Oh nakumisa yo lolenge nini ye natombola yo lolenge nini papa nasanjola yo lolenge nini ye oshe baba ezaka yango moko te eza na banzembo mosusu. Donc du coup on est en train de nous battre pour que bonzambe etombwama. Merci maman bonzambe et matakwa toujours na 4 émissions na biso maman album oyobi eza na 4 chansons. Oyo na côté là nini à studio il y a une 5e chanson mais na yemba ngo pona Congo. Ouais, ma prière pour le Congo. Eza peka na kacha YouTube bandeko bali ko bondela pona mboka na biso bakoko tiango en tant que fond sonore même bino bandeko pe pona promotion ko aider biso ka na émission neti bo tiango mo fond sonore ba fond sonore à des émissions na bino ezali ti ba générique eza pe ko faire partir kaka na promotion ko aider biso na otindelo ba son ngo na WhatsApp comme ça on me ka un peu ko aider ngai pona promotion ya biloko ngo bandeko pe ba découvrir titre ya album ezani Fongola Lola. Fongola Lola. Et pourquoi Fongola Lola? Fongola Lola parce que nous avons besoin que Lole Fungwama poto pambola. Ok. Mutu nyonso pasteur mo batangisa ngali Bible verset moko na Ecclésiaste pardon chapitre 5 verset 19. Bible lobi la richesse et le don de Dieu. Je na résumé. Ce totangi en réalité to mona lipamboli eza mabete mabende epengwisa yo mabende toza na ba bénédiction céleste. Nous avons aussi besoin de la bénédiction terrestre pour te vivre. Ndeko ye pototi vous avez besoin bon pour futa billet c'est une bénédiction. Il faut toza na besoin nango. Abraham n'a jamais été pauvre ba sel na nzambo to yebi même ba apôtre il n'était pas pauvre. Pourquoi biso bana nzambe faut tozala to vivre to ndima pauvreté. Donc lola il faut fungwama to so lipamboli ya likolo to so appelle lipamboli ya mabele. Voilà. Toko ça lolengeni to ndengeni pona ke lole fungwama pona ba o ba mona ke lole kangama pona bango. Et lokwa liboso ezabo to sililo bana nzambe. Ko sambela lo sambo ko umela na makolo na Yesu secret ka yango wana. OK. Ouais. Oumeli na makolo ya nzambe otosi liloba nzambe boya lisumu yango nde esalake lole fungwamela biso facilement. Mais eza na ba oyo ebele mpe basala makambo outi koloba mais jusqu'à présent bazomona on dirait que losambo na bango ezoyokama epa na nkolo te bazozwa lole ezofungwa mpona bango te mama. Bible elobi ndima kaka ondima kaka ndima wumela akotelema moto asuka nazongi lisusu esika yango. Donc, atelema na ye kaka. Il n'a jamais menti. En tout cas. Et album non sorti non ezaka? En tout cas sorti na tiango déjà na ba réseaux sociaux, na ba plateforme à téléchargement parce que quand c'est produire yo moko eza mo passe. Nous ana mo ba charge belé salaire ka yango biso tozo
tozo vivre nango olongoli mwanda mokoti na musala nzambe mususu futi ba facture yo mo monika poto nde tozo vivre. Pour l'instant le quoi naza loboko moko naza un peu limité, je peux pas fixer si ndeko moko monique alinga edenga poto fixer date ya kala nde na ucho lobango awa à contacter nga to travailler nzamba manquer te kopambola. Merci beaucoup maman Augustine na bando bazola na biso tozali en direct na Paris to okutana na maman to okutana to sala émission et maman na ngana yeba par rapport net ke ya bando bazola nda ba mituna rappel moi mingi ovana na maman Lombongo ovana na papa Christian na ba OP ba monila ba on a lolenge mususu na profiter na tuno et là on est nous garder na maman Lombongo c'est le ke ba yebiso ke olo ba pona maman Lombongo. Et là, on est nos colois. Qu'est-ce que vous gardez de maman Lombon et papa Christian, les mamans Baïnaï? C'est belé à Oloba. Belé penza parce que négatif ou positif? Il y a positif et c'est belé. Moutaza na négatif té. On a penza son lobby que bazara na point négatif té na kosi. Mais moi, selon moi, je préfère garder le bien de quelqu'un. Parce que biso toza na mauvaise habitude que moutako salo bola mu 1000. Soko sali ka mabe moko effacer bola mu nyonso. Vous comprenez? To vanda pe bona maman lo moi incompréhension be botami. Qui dit que ka yé mutasala nga mabe, nga pe na sala yé mabe. Mais le pardon est le meilleur de tout. Mais maman lo c'est un exemple pour moi. Exemple déjà dans la vie chrétienne. Exemple na ndenge kovanda na batu exemple na ndenge ya ko batela libala vous comprendre les trois choses oyo penza oyo ezosala ke na garder yango na motema na ngai yango wana maman Laure c'est une femme c'est une maman et c'est une servante de Dieu. Et de son mari, papa Christian, c'est un père. C'est un père. De toutes les façons, les mois, les papas. Donc c'est vraiment un père. Azapena ma benaye, azamuto. Mais ma benaye est qui papa Christian ongala yebi. Parce que to qui t'appelle ton mata, ce qui n'a lobby que na joie bango ma be na mutema ma be. Pour les gens na poto et ça pour la kutana na bango na nzela na. Donc c'est ça vraiment o ko ça qui n'a pas cassé tes relations en attendant na ko casser voilà. Merci beaucoup na bande bazo la na biso ko ngana dingaki maman na bande bazo la na biso na dingaki ke omoni ba kapelo yo au sala kana ninyo au sala soko zo prier ya bandemo ya maman Laure ndenge pe to linya to souhaiter que au sala biso ngo liboso caméra et ça la biso bien makate mais ils allaient nzela lola o sala ti bonzame na loyebo oli kana du lolenge yo yembela ka quoi na prière et ça la biso bien ça va bien coucou na mpo vraiment frère pas les secret nga moi le moto na tata na ngai OK d'accord na oyeba ka ya bongo la ka oyo na bande ko yemba na kati ya chambre nanga pona ebima na poisa voilà abongolaka makambo oyo yangai abongolaka makambo oyo oh mondimi kobanga te musungi na yoza na bomo ata na pasie otia elikya na ye kasi nakosenga yo kolemba mabondeli te ndeko nzambe na yo azali oyo abongolaka abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga. Voilà, bonzambe na bonzambe les autres c'est la fin de notre émission maman message non ya suka na ba union surtout balandio bandeko tozolanda émission tolandaka mpona kolanda te makambo tolobaka tozalaka na besoin na bino mpe bozala na besoin na biso koloba ke neti biso boyo poto eza cimetière ya bamusicien non poto eza monene poto eza lokola kini te poto ekomprenaka bango nyonso bakomprena lingala te awa eza plus français et il y a des milieux oyo eza ke soko okoti yango j'espère que na kati ya France toyebi mpe bandeko mosusu oyo bayebani mpe na kati ya musique chrétienne na biso donc toza na besoin ya appui na bino pour que
donc oyo toza nango talent oyo toza nango mokili mobimba bayeba ngo soki oza makasi na makambo informatique ya kotia yango na œuvre de Dieu ekosunga biso tokende liboso soki oza na mbongo ebele ya kotia yango na œuvre de Dieu. Déjà la Bible dit qui donne sera donné. Attends, nalingi te na tordre la parole de Dieu. Qui donne avec joie. Yango, je ne sais pas si je suis en train de tordre la parole de Dieu. Que le Seigneur me pardonne si j'ai oublié le verset. Donc on appelle ça kane sengo, a recevoir capé ne sengo. Voilà. Na lo bango na lingala pour lingala français za nango munoro na bisote. Oyo na lingi ko pesa lokola pe bosengi pe toli to lo banga ko lo bate to sunga kande. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin. C'est la fin. On va soutenir yo. La chanson na chaîne Augustine Mpurumana TV. Ok. Augustine Mpurumana TV. Et votre numéro de contact encore? Numéro de contact, je répète, c'est le 0033 7 82 25 44 71. Ok. Pour la bande de Belgique, pe Congo. Pour la bande de France, 71. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci maman. Augustine Ndemo Yami Biso Awa na Poto na Paris. Merci na bande de tout balanda Biso Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa Simana to ya ko ba ken tamba boto koye. Biso soit puis qu'on se retrouve à la prochaine. Merci na Jonathan Koya, moi na muteme maye de beleke. Mais bon Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Maman Lombong. Qu'est-ce que vous gardez de Maman Lombong et Papa Christian, les mamans baïnaï? C'est belé à Oloba. Belé penza parce que négatif ou positif? Il y a positif et c'est belé. Moutaza nga négatif té. On a penza son lobby que bazara na point négatif té na kosi. Mais moi, selon moi, je préfère garder le bien de quelqu'un. Parce que biso toza na mauvaise habitude que moutako salo bola mu 1000. Soko sali ka mabe moko effacer bola mu nyonso. Vous comprenez? To vanda pe bona maman alors moi incompréhension be botami. Qui dit que ka yé mutasala nga mabe, nga pe na sala yé mabe. Mais le pardon est le meilleur de tout. Mais maman alors c'est un exemple pour moi. Exemple déjà dans la vie chrétienne. Exemple na ndenge kovanda na batu. Exemple na ndenge ya ko batela libala. Vous comprendre? Les trois choses oyo penza oyo ezo sala ki na garder en motema na ngai ngwana. Maman Laure, c'est une femme. C'est une maman et c'est une servante de Dieu. Et de son mari, Papa Christian, Papa Christian, c'est un père. C'est un père. De toutes les façons, les mois, les papas. Donc c'est vraiment un père. Azape na mabe na ye, azamuto. Mais mabe ya moté ko longolé ki Papa Christian onga na yebi. Parce que to ki tapé to mata. Ce qui na lobby ke na zo bango mabe ya mabe na mutema mabe. Pour les gens na poto et ça pour la putana na bango na nzela na. Donc c'est ça vraiment oyo ko sala ki na ko casser tes relations en attendant. Na ko casser ngo. Voilà. Merci beaucoup. Na bande bazo la na biso ko ngana dingaki maman na bande bazo la na biso na dingaki ke omoni ba kapelo yo au sala kana nini au sala soko zo prier ya bandemo ya maman Laure ndenge pe to linya to souhaiter que au sala biso ngo liboso caméra et ça la biso bien makate mais ils allaient nzela lola o sala di bonzame na loyebo oyi kana du lolenge yo yembela kako quoi na prière et ça la biso bien ça va bien coucou na mpo vraiment frère pas ils a sécré nga moi le moto na tata na ngai OK d'accord na oyo baka ya bongo la ka oyo na bande ko yemba na kati ya chambre nanga pona ebima na poisa voilà abongolaka makambo oyo ya ngai abongolaka makambo oyo oh mondimi kobanga te musungi na yoza na bomo ata na pasie otia elikya na ye kasi nakosenga yo kolemba mabondeli te ndeko nzambe na yo azali oyo
abongolaka abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga. Voilà, bonzambe na bonzambe les autres. C'est la fin de notre émission maman. Message non ya suka na ba union surtout balandio. Bandeko tozolanda émission tolandaka mpona kolanda te makambo tolobaka tozalaka na besoin na bino mpe bozala na besoin na biso kolobaka neti biso boyo poto eza cimetière ya bamusicien non poto eza monene poto eza lokola kini te poto ekomprenaka bango nyonso bakomprena lingala te awa eza plus français et il y a des milieux oyo eza ke soko okoti yango j'espère que na kati ya France toyebi mpe bandeko mosusu oyo bayebani mpe na kati ya musique chrétienne na biso donc toza na besoin ya appui na bino pour que donc oyo toza nango talent oyo toza nango mokili mobimba bayebango soki oza makasi na makambo informatique ya kotia yango na œuvre de Dieu ekosunga biso tokende liboso soki oza na mbongo ebele ya kotia yango na œuvre de Dieu déjà la Bible dit qui donne sera donné attends nalingi te na tordre la parole de Dieu qui donne avec joie yango je ne sais pas si je suis en train de tordre la parole de Dieu que le Seigneur me pardonne si j'ai oublié le verset donc oyo apesaka na esengo arecevaka pe na esengo voilà nalobango na lingala po lingala français eza nango monoko na biso te oyo nalingi kopesa lokola mpe bosengi mpe toli tolobaka kaka koloba te tosungaka nde voilà. Merci beaucoup, c'est la fin. C'est la fin. On va soutenir yo. Ouais. Bah chanson on va mon na chaîne. La chaîne Augustine Mpurumana TV. OK. Augustine Mpurumana TV. Et votre numéro de contact encore? Numéro de contact, je répète, c'est le 0033 7 82 25 44 71. OK. Pour la bande de Belgique et Congo, pour la bande de France 71. Okay. Voilà. Merci beaucoup, merci maman. Augustine Ndemo ya mibiso awa na poto na Paris. Merci na bande union to balanda biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya ko ba kenzamba boto koye. Biso soit puis on se retrouve à la prochaine. Merci na Jonathan Mkwaya, moi na muteme mayele beleke. Le bon Dieu vous bénisse. Bye. Bye.